100% Mokonzi. Basi Balala Yonde. Bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour Maman Autorité. Bonjour Maman Anna Mokonzi de London City. Bonjour Maman Norvège. Bonjour Emela Donna. Emela Donna, c'est bon. Lelo Kaka. Bonjour Suzamaba. Bonjour à tous et à tous. Bonjour Bande Kognonso. Bonjour Karine Mokonzi, la baronne. En tout cas, la Chine. Karine Mokonzi a sali Moussala. Ayembi la Chine. Il n'y a rien à dire. Ayembi. Ayembi, ayembi, ayembi. Ayembi bien. Alati bien. Elle se maquiller bien. En tout cas, et là, quand on a la Chine. Ba ba koloba. Ndenka tolobaka. Bazalaka contre succès na ye. Donc bazali bangunda, bazali bandoki, bazali ba satanique. Merci Papa Robot. Na ndengo soulever point wana. Point wana soulever na sepeli nango makasi. Na sepeli nango makasi Papa Robot. Olobi eloko moko motuya. Olobi que ba o nyonso ba journaliste nyonso balobelaka chronique musicale. Liboso babandaki koloba nde Karine Mokonzi aza impoli, aza chroniqueuse, alobelaka bato mabe, yango wana balobelaka ye makambo na ye te. Bon, na minute oyo Karine Mokonzi azoloba su makambo ya mabe te. Po bango babenga yango makambo ya mabe. Po bango babengaka impoli. Mais si on a minute au Karine Mokonzi a commis musicienne, chanteuse. A commis chanteuse, bolimbisa. So bozo kanolo ba bizarre. Et comme il y a un système, il y a masque. A commis chanteuse. Sikoyo. Ndemba liboso. Il y a Didier Arafat. Hommage à Didier Arafat. Oh, ezalaki nzembo na ete. Ayembi lisusu, laissez-moi tranquille. Oh, alati vraiment vulgairement. Ezalaki trop vulgaire. Ayembi lisusu na Kofi Olomide. Oh, aye komi oh, Kofi aye ozoe succès. Ayembi sikoyo lisusu. Ya 4e. Ayembi na claque de Novan. Ayembi ba. Ayembi confinement. Asali confinement. Oh, wana peza nzembo. Ndenge bozoloba. Siko na minute asali acoustique. Bon, tozozela. Bolobela paye. Po bolobi bino eza ba musique connue. Bolobela kaka bato basala ba musique pona ko défendre ba musicien na biso ya mboka na biso. Siko Karine pa komi musicienne ya mboka na biso. Bo défendre ye. Bo défendre ye totala bino tozozela. Bino kande boye ba koloba bato misu ba eboloba te. Donc la Chine on est dans le bon. La Chine on est dans le bon. La Chine makambo eza makambo eza makambo eza. Makambo eza makambo eza makambo eza makambo eza. Nazwi trama tout à l'heure la Chine. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes. Na lobaki to aider to soutenir ye
tolemba te moto akolemba donc alingaka ye ya bolingo ya solo te. La Chine tozala vraiment bomoko mpona kosunga Karine ezala bien. Totala sikoyo bato balobaki ke ye mosala na ye kaka koloba azaka polémique. Sikoyo Karine akomi ya mutu nyonso, Karine akomi ya mutu nyonso, Karine aza susu te na problème na bato, Karine akomi sikoyo kosala carrière na ye et akomi na minute azo préparer avenir na ye dans le futur. Donc tokoka kozala na image wana ya kala te ya Karine, Karine ya polémique, non. Oyebi na mokili mutu soka aboyi makambo asengi bolimbisi na mutu nyonso, il faut bo considérer yango. Soki ozo considérer pardon a mutu te, ça veut dire koza ndoki. Moto andimaka pardon a moninga te azali ndoki. Il suffit kaka lobaka mutu asenga pardon te, mais moto soki asengi pardon a reconnaître mabe na ye, alobi alingi na esu ba problème na batu te, alobi alingi na esu ba polémique te, mais botika kokole ye na ba makambo ya polémique. Mutu akomi musicienne, moto ayemba te na vie na ye, mais azalaka na vie na ye kana ba musicien, mais siko azo yemba. Ba Congolais tozalaka même bato tozoloba te ke boya kofukamela Karine mpo bosenga ye pardon, mais au moins azosala makambo ya bien, atiki ne makambo ya buzoba oyo bino bobengaka, et pourtant azali youtubeuse. Donc aponi sikoyo nzela moko ayemba na ye, abinisa na ye bato, et puis aza makambo osala, akosala théâtre, akosala film, aza makambo osala, atiki na ye ki chroniqueuse. Mais sikoyo il faut boyeba lelo ki Karine, c'est pas Karine oya kala wana. Karine akomi, c'est pas Karine à 2014 et 2018. Karine ya sikoyo eza 2019-2020, Karine a changé na ye. Donc asaleli biso eloko moko vraiment extraordinaire. Nzembo wana soko osepeli nango te oza ndoki, soki oyoki yango te oza motema mabe. Tozozela po bino bosalela ye ka banalize mabe. Sikoyo tozozela bosala banalize ya mabe. Mais nazoloba na bampuku te, na banzombo te, nazoloba na ba grand leader. Ba grand leader soki ka bolobi bo attaquer Karine, awana vraiment tolobi ke boza motema mabe. Parce que petite sœur na bino, leki na bino, mwana na bino ayembi, amipesi penza. Mais fashion de Nantes officielle 100% Mokonzi Basi Balala Yonde.